pasi pe mawa, mokili mawa te la famille, makambo ya pasi, makambo ya mawa, makambo ya kolelisa, makambo ya kosala pasi mingi na motema. Surtout pour la comédienne na biso Lady Esobe. Na bandi ebele batuto yebi papa na biso Edi Esobe bandeko nanga ya pasi euti kokoma nzambe na bomoi e osalaka pasi. Na année o ya 2024 ka ndenge tokoti lelo 2025 na année ya 2024 bandeko nanga tolobaka vérité ba comédien na biso ebele bautaki kotika biso. Déjà ka na mois de décembre 3 comédiens o bauti kotika biso. Kaka na mois ya décembre la famille ezosala pasi. Pasi pe mawa ba comédien bazokufa se kokufa. Ba comédien bazokufa se kokufa tozalaka na ba comédien ebele. Ezana ba comédien mosusu bazwaka na mois ba groupe mike. Maintenant bakufa que y a de ces personnes au ba reconnaîtra kabango, il y a aussi d'autres personnes peut-être ba mona kabango ko jouer te batu mosusu batikala ko reconnaître bango te ba biso oyo comme ezalaka musala na biso bande konanga ba comédien nyonso partout au ba jouaka la famille toyebaka bapesaka biso ba information soki comédien akufi kaka ndenge ezalaka lelo awa toye na pasi pe mawa pona comédien na biso ya Lady Esobe papa na biso humoriste ya tongo oya sekisaka biso oya sepelisaka biso oyo penza achangeaka baimer na biso bandeko nanga ya pasi ekoti ya mabe ekoti sango ya pasi pe mawa ekoti na ndenge moko ya mabe penza mingi makasi. Ba joyeux anniversaire na ba onyo so ba célébrer ba anniversaire na bango lelo na yebi ke boza ebele o bo célébrer ba anniversaire na bino lelo mukolo ya bonne année bandeko nanga kandenge boyebi lelo 2025 tokoti par la grâce de Dieu. En tout cas na eko souhaiter bino ba joyeux anniversaire na ndenge moko ya malamu. Meilleur vœu na balandi nyonso ba abonné nyonso étoile Nines TV de partout au bolandaka biso la famille kokota na 2025 ezangolu ya makasi parce que il y a de ces personnes au bakufa qui lobby les 31 soki ngana yo lelo tokoti 2025 ezangolu ya nzambe yango avant to kota ba feti na biso avant to kende ko célébrer ka ndenge ezalaka toujours ya molimo to remercier Kanzambe parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Batu mosusu kande na utikolo babazo kufa mengana yo toza na bomoi parce que Nzambe a permettre bonne année nandenge moko ya toko. Congolais partout oyo zali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba documents ya quartier okozwa ba documents ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki te tolobi bien y compris les documents. Au pesi mongo na yo oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20 ozali na droit ya ba documents administratifs nyonso tu. Moi sensibilisation na système moko bien na système moko goût na système moko kitoko la famille ba mapango koteka yango wana somba lupango tooteka lupango na $750 ya pamba osombi lupango ngana lobaka toujours et encore ozala uzana Congo ozala keno uzana poto ezalaka toujours ya moimo kosomba lupango. Pourquoi je dis ça? Bande konanga atoza na poto lelo tolobi kokola tango kokola wana est-ce que ozana mbongo ya okendo vanda na ba hospice de vieillard to ba maison de retraite wana ezalaka mutuna to soki lelo kofi ozana bana na yo bakotika la wapi olingi bana na yo babanda utelingana
wana ezalaka mutu na bandeko na nga na tunaka ebele ya bato oyo balandaka Étoiline Ines TV. Bamapango toteka na $750 ya pamba, y compris les documents. Tant loba, y compris le document la famille, mikanda nyonso na kati na système moko ya kitoko. Ezate ke non sombi yo moko bandaka kotambola mataka kitaka te. Donc makam nyonso deja batieli yo na kati na système moko ya bien penza mingi makasi. Voilà. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Ines TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, ya lelo toye lisusu bandeko nanga na sango ya pasi, toye lisusu la famille na sango ya mawa concernant surtout comédien na biso na kombo ya Lady Esobe. Lady Esobe azalaka président ya groupe na biso Liz Boy ye mutu penza a forma soki lelo tobetaka masolo ya ba Martini Mosanto joka kitoko aza mutu o a forma penza Martini Mosanto na ndenge moko ya bien. Nini ya pasi, nini ya mawa, pourquoi Étoiline Ines TV aye kobeta lisolo ya Lady Sobe lelo. La famille avant na ya kokota na mwa muzindo ekozala mwa bien na ya nano ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Na yebi que chaque fois que tosalaka ba émission ya sika, batu sika pe bakotaka. Yango de ko sensibiliser batu nyonso ya sika. En tout cas si c'est la toute première fois, ya kokota penza na chaîne abiso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour... Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker okos olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa to Zalina solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe et salemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation lisusu na ndenge moko kitoko, na ndenge moko malamu, na ndenge moko gu, na ndenge moko bio. La famille Gavker ayeli biso ba solution ya kilikili. Gavker ayeli biso ba solution ya kafu kafu. Balobi na Gavker bika na yo libela, na Gavker oko simba na yo mwana, na Gavker bota ndenge olingi. Gavker azawana azo sungaka na onyonso etali hémorroïde interne tope externe. Bande konanga ba solution ya makasi pe ya kitoko ezali. Ozana problème ya pota libumu esi la kate, kolemba lemba, AVC, tension, obésité, la famille. Solution ezanango kaka na Gavker na système moko ya tokos makasi. Ba papa kobokote na bino Gavker abosani bino te la famille kandege zalaka toyebi kezala ba papa mosusu makamio se bando tambola bien na kibo papa mais komi na tamoko papa komi kolemba lemba to mosusu kandenge zalaka mulai ekomi kokima nzoto papa ekomi koyamwa mukuse. En tout cas la famille bo banga te bo mitungisa te. Gavker azana ba solution ya makasi pona ba papa ko banga te. Ba solution eza ya makasi pe eza ya kitoko. Ba traitement ya Gavker bande konanga boko sepela eza te ke non ekoyana ba conséquences ezalaka te ata moko te. Ba produit ya Gavker bande konanga eza ba produit o basali yango na ba produit eza naturel. Donc ba biloko nyonso eza naturel na ndenge moko ya kitoko penza mingi makasi. Na Gavker ozana problème akobota ezala papa ezala mama komitungisa te benga Gavker ba solution ya kitoko pe ya malamu ezali na système kaka ya tokos makasi. Voilà.
tokota la famille na makambo na biso ya lelo tokota na mozindo ya sujet na biso ka ndenge toye kobeta lisolo awa ya Lady Sobe comédien Lady Sobe bandeko nanga ezosalaka pasi pe mawa na décembre oyo ka ndenge na uti koloba keno 3 comédiens ba uti kotika biso mutu a liboso oyo atikaki kotika biso ezalaki ndeko na biso Papi Piko. Papi Piko abandaki kojouer na groupe ya Lady Sobe. Groupe na ye oyo tobengaka groupe ya Liz Boy nde ezalaka groupe ya papa na biso Lady Sobe. Nde place oyo ndeko na biso comédien na biso na kombo ya Papi Piko abandaki kojouer et yaki kosala keno Dieu lui-même avait décidé ainsi que papa na biso akendo pema et yaki kosala ke papa na biso autaki kotika biso kaka na décembre toye kovanda lisusu avant na jour kaka ya Noël toye kovanda ka boye sango ya pasi et yaki kokota keno ndenge za boye papa na biso Yandi Wan pe akufaki bandeko nanga esalaki pasi ya makasi esalaki pasi penza pe mawa na ndenge moko ya mabe penza makasi toya kovanda lisusu lelo toye kozwa sango mosusu ka ndenge ezalaka keno ndenge za boye comédien na biso mosusu na kombo ya Nono ajuaka epai ya Lady Sobe na groupe ya Liz Boy kuna nde ajuaka ye pe autaki kotika biso c'était le 30 oya kufati la famille ka ndenge boyebi Mama Étoiline soki aye c'est que makambo ezali soki bomoni ngate wana ya koloba ezate nazalaka bongo bandeko eza na bandeko ebele kande na tiaka numéro ya telefone wana baye kobenga ngai balobi Mama Étoiline est-ce que aussi omona makambo yo 2 personnes na moi moko bakufa na groupe moko ezala tate ke non eza ba groupe kandenge ezalaka groupe mosusu mais batu nyonso mibale bakufi batu a groupe moko est-ce que Mama Étoiline makambo wana aussi omona yango la famille na vandi na lobi boloba nini bolingi boloba nini balobi te tomonaki awa papa na biso Lady Sobe akendaki bapoto kokende na ye bapoto aye kozonga mwa succès eza mwa makambo na ye eza nakoya na ye kaka 2 personnes ya groupe na ye bakufi ka boyi est-ce que makambo oyo bozomona ngo normal to bomona ngo normal te la famille kande nalobaka toujours et encore nga na yaka awa pona koya kopelisa moto te na yaka awa te ke non pour ke na ya kosala bisala sala nanga te nga na yaka awa soki bomoni nga na ye kosala émission seke ya koloba ezali soki ya koloba ezate en tout cas na koya te nazalaka bongo na système moko ya bien nakendaka pe bongo la famille tosolola na Congo na biso eza na bamakambo mosusu nga na kamwaka Congo na biso c'est comme si tondimelaka liwa te Congo na biso tondimelaka donc soki mutu akufi ata soki mutu akufi na 90 ans biso ezalaka kaka balieye na famille na bango kutu kindoki ezalaka kutu biso ba congolais tozalaka bongo tondimelaka liwa te c'est tout à fait normal coïncidence esalema eza ba biloko photo tiaka na mutu ke non c'est tout à fait normal coïncidence ekoki kosalema kande tozalaka na ba famille au moins peut-être papa akufi après 3 jours mutu mosusu membre ya famille mosusu akufi eza te ke no balie bango te eza kaka ke no baplan ya nzambe ye moko aplanifiaki bongo ke mutu kingandi akokufaka jour kingandi oyo mpe akokufaka jour kingandi ezalaka pe bongo sikoyo na minute oyo bolingi bopakola Lady Sobe mukumba oyo ke no ye mutu azolia bango na batan oyo nyonso atikala kolia bango te aya kolia bango ka lelo yango kutu succès ya Lady Sobe ezalaka succès ya niveau nini succès ya Lady Sobe eza succès ya ndenge nini o lelo Lady Sobe bokoya kopakola ye buzoba keno Lady Sobe alie mutu alekisi mutu pona succès nini azalaka nango papa oyo a travaillaka dur papa nga na monaka busala osala
atravaillaka penza na intelligence na ye nyonso akende liboso. Yango bomona bandeko nanga ba comédien na biso ba star ya mboka na biso baza valoriser te na mboka na biso. Pourquoi? Parce que biso moko tozo inaka bango. Biso moko tozala kaka soki mwa likambo muke salemi ye muto aliye ye muto asali bo ye kutu alekisi. Ezaka bongo na Congo na biso ekomi kosala pasi penza makasi ezamba bilo mosusu toyo kango ata libanda. Vous savez que quand ndenge to sala ka musala na biso to se limitaka te kana makambo ya Congo te. Moi personnellement nazalaka ezala ba jour mosusu na kota ka penza na ba chaîne bandeko na biso ba ivoirien ba nigérien ba américain kana ba YouTube otokota ka bandeko nanga omona ndenge bandeko na biso batombola ka ba star ya mboka na biso. Mais c'est pas le cas avec le Congo. Congo na biso toya kaka po na koya ko diminuwa ka bandeko na biso ba star na biso. Kolobela ka bango mabe na makambo o bayebaka te na makambo o basalaka te omona ka biso to okota ye kuta lobaki boye ye kuta salaki boye ye kutu domba makambo moko kaka ya mabe ya koya ko décourager baninga. Liwa eza normal mutu nyonso na se ya moi to tiaka ngo na mutu nyonso akokufaka. Eza na mutu moko te oyo akotikala libela na se ya moi te. Donc o mata o kita ezala ba mitu koza nango ezala ba mbongo za nango yebaka tiaka deja na mutu ke non ndenge na zaboye un jour na ba koki ko benga nga anytime na kokende kopema. Alors to tiaka pe na mutu ke non soki batu bakufi to tika kokanisela ka baninga mabe. Yango bomona ta na ba famille ebele lelo ba panzani. Pourquoi? Parce que soki ba monika bakambo matanga mutu kingandi de mutu aliye mutu kingandi kutu alobaki boy mutu king donc bakomi ko rappeler na maloba mutu alobaki kala. Congolais partout oyo ozali na monde entier, offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozwi 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Au pesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Congolais azaka motema mabe. Congolais alingi ndeko na ye Congolais te. Congolais place balobi ke non place il faut ba boma ba Congolais omona Congolais ye pe akokende ko bakisa makofi kuna. Biso ba Congolais toza na bolingo ata mokete. En tout cas na ko présenter na no ba sincère condoléances na famille ya comédienne na biso nono de partout au Bolanda Kaitwali Nines TV na ko présenter ba sincère condoléances. Là je profite encore pour na ko présenter ba condoléances na groupe ya Lazy Boy. To présenter ba condoléances et pas IP ya papa na biso Lady Esobe. Kande na lobaka papa Lady Esobe kolanda na yo ba biloba loba internet te. Il y a de ces personnes ba moni succès na yo carrière na yo ezotambola bien, batu mosusu ba kolinga kaka ekweya, batu mosusu ba koluka kaka mabe komela yo. Mais eloka na kosenga na yo zalaka concentré, focalisé surtout na musala na yo, osalaka déjà bien, obetaka déjà torkos.